scène eza esika moko to pe place moko bato babetango bato pamba te Johnny Hallyday, Michael Jackson, paix à leurs âmes, et où sont les autres artistes et musiciens africains? Bokoki kobeta hippodrome te lokola Kofi azobeta hippodrome nde sebino jalousie nde pesibino tama nde baba na Swahili yo boluki bosa ndini bo contrecaler ba contremole mabandoki bosuki mais noir afali osuki okoka Kofi te parce que mututu ebi Kofi nda sala yo lelo soki ozali fali pupa ozana ba warrior na yo c'est grâce à Kofi Olomide botika Kofi Olomide asala carrière musicale na malembe Kobeta parce que Kofi tomoni comment asali produit comment asali promotion pour la concert oyo tomoni comment a dépenser mundele mokazo kamwa bi depuis ba concert ba beta na hippodrome de Vincennes oza mutali boso osa promotion makasi boy parce qu'à l'époque ba Michael Jackson ba Johnny Hallyday ba saka ba promotion yo salité mais yo promotion sali ezole ke la biso et pour sali ke sali na biso hippodrome de Vincennes eye banalisu sukoleka ba Kofi Phil boza wapi bo se manifester bo telema elongo pour que to mettre fin na likambo ya ba boycottage ya ko boycotter ba concert batu et la souka concert ba musiciens zo za la nile ba mouré tu ya bonne musique bo telema na nous jalousier leki Coucou bokoto eza koyinda bino nyonso boyebi makambo eza koleka na ndaku ya Kofi Olomide nani yango aza koluka koboma Kofi Olomide musicien nini azali koluka ko mettre fin na vie to pe carrière ya Kofi Olomide mais noir nini ezali derrière annulation ya concert ya hippodrome ya Kofi Olomide mwasi nini nyongo nini o Kofi adefa afuta te afuta mwasi nini oyo azali ko memela Kofi Olomide malédiction o azali porte malheur ya Kofi Olomide tokoye bango ensemble na analyse oyo nangai elongo na bino pe elongo bokoto ba Kofi Phil bo se manifester Kofi Phil bo se manifester ba message na bino ba commentaire na bino ba like na bino et que ça là vraiment très bien parce que ça fait mal, ça fait vraiment très mal. Tolali tolamuki to sutuki kabo directement à site ya hippodrome de Vincennes FNAC et l'obio concert ya Kofi Olomide ezali annulé Kofi Olomide akobeta lisusu te tozoe bate problème ozo comme la musicien na biso soki vraiment ezanini tozoe bate musicien nini azali derrière ba malheur ya ba musicien parce que maye ningana kapamba te na moment oyo maye zo ningana banungu ezo bimake fali pour pande azali à la hauteur ya annulation ya concert ya Kofi Olomide ya hippodrome de Vincennes bande ko mususu o ba beto bengi bango ba warrior ba fanatique ya fali pupa bango bazali ko accuser mama si o azali molongani ya Kofi Olomide ba accuser Cindy le cœur babi Cindy le cœur azali porte malheur ya Kofi Olomide parce que Cindy le cœur koya aya pembeni ya Kofi Olomide yu arena erataki et lelo hippodrome de Vincennes ezali annulé mais jusque là tozoe ba vraie cause ya annulation ya concert wanate parce que Kofi Olomide asalaki promotion ya concert na comme il se doit bomona ki ndenge ba billet tekami plus de 60 000 billets vendus ba billet tekami na ndenga
encouragé te muta ko sabino te billet te kamite Kofi Olomide à côté donc plus de 60 000 billets était quand même déjà bon mona ki ba chemise il y a concert Walande batbande ko la te ba chemise promotionnelle Kofi Olomide a dépensé bela bimisi mbongo ebele pour na concert na ya hippodrome tellement congolais za motema mabe ennemi ya congolais ezra congolais yemoko babangi ba misien na biso baza ba improductif ba misien congolais o ba eba royemba te ba misien congolais oyo ba embaka na autotune bango nde basali ke concert oyo ya Kofi Olomide ezala annulé tout à l'heure une grande réunion ezali ko salama na Paris bipai wapi Kofi Olomide akoyamba bapandi sango pe ba Kofi Phil Kofi Expo na ko confirmer bango concert ya hippodrome de Vincennes parce que batu nyonso basali ba campagne ya mabe batu nyonso bali ko beta milolo o bali ko sepela ke hippodrome eza annulé bo sali erreur grave parce que Mundele aza très intelligent na moment où Mundele azotala ba bio Kofi ateki 60 000 billets vendus fali pupa okakote kangote mission congolais moko okakote kangote kaka Kofi Olomide nde azali mieux placé pona batu basoma ba billets nende basombi ya hippodrome de Vincennes yango wana moni main noire abangi boko bo luka bo bamboko c'est la mama si makambu sindi le cœur oh sindi le cœur ndaza porter malheur à Kofi non boza ko se tromper ba Kofi eti bokota nano bokota bo se manifester bokoto bandeko bo se manifester na ba commentaire et ko sala vraiment bien eza ya koinda na mela na soyi na enda pona bongisa mungongo parce que lelo eza vraiment chaud tozo ebate makambo banilation en concert et outi wapi tozongi côté kuna jibe concert ezaki annulé faire gola mikolele kaki concert na emoko pesongola yaki annulé boko tika via Kofi kimia te boko tika Kofi Olomide ta concert historique na malembe te yo arene ezaki boy rataki lelo alibino hippodrome de Vincennes bisika wapi o ako réunir 100 000 personnes yango wana déjà tomoni avantage ba billet des autres kama mbangu ba billet ngesila Kofi alingaki na sold out ay bo sali tout bo tsheba main noire na bino bokosi babi matoyele kaka mutu te et puis bakiba mbula na mupebete ka emonde Kofi ayemba wana ndenga loba loko bo sentir déjà vent il y a hippodrome de Vincennes bo sentir comment tous les musiciens congolais enseignants sur quartier latin international ndenge baza motivé pour accompagner Kofi Olomide na concert ya hippodrome de Vincennes yango bolingi bo luka bo sani bo détruire mais bokosi babi muta batami aleki bino na mayele réunion sama tout à l'heure na Paris Kofi Olomide akoloba et puis producteur na epé akozanga pe maloba te parce que concert wana fo ezala même si nde bazoloba ke non babi yo etekami koza yo etekami déjà koza rembourser biso toza na besoin ya concert Kofi Olomide beta concert na ye parce que eza l'unique concert ya Kofi Olomide ya vie et puis eza concert a munene o Kofi akobeta o Kofi akosani opesa ba musicien na ebele chance o ba ke longwaka batikaka quartier la te voir même ba miso ba elelo ba Yannick Dindo ba JR33 Kofi Olomide a opesa bango chance ya ko ndiata hippodrome de Vincennes parce que hippodrome de Vincennes eza esika moko to pe place moko batu babeta ngo batu pamba te Johnny Hallyday Michael Jackson paix à leurs âmes et où sont les autres artistes et musiciens africains bokoki ko beta hippodrome te lokola Kofi azobeta hippodrome nde sebino jalousie nde pesibino tama nde baba na Swahili yo aboluki bosa ndini bo contrecaler ba contremole mabando ki bosuki mais noir afali osuki okoka Kofi te parce que mututu ebi Kofi nda sala yo lelo soki ozali fali pupa ozana ba warrior na yo c'est grâce à Kofi Olomide botika Kofi Olomide asala carrière musicale na malembe gote intemporel yango eza na marché de disques ezoteka mabomo na ba challenge comment batu baza ko savourer bonne musique ya Kofi Olomide musique epesa toujours posa musique esala ke mututu ayo kango pe abina yango musique to banda ko kango banda kala ti de l'autre continue toujours koyo kango
musiciens belé babangi hippodrome de Vincennes. Ba musiciens belé basali ba campagne ma B. Pour le concert à hippodrome de Vincennes pour que ça l'annule. Mais nzamba za juste. Kaka ndenge Koffi Olomide lo ba kaza petit frère à Jésus-Christ, n'abi que Jésus to pe nzambe. Parce que ça mutu moko na Yesu yo nzambe ako défendre cause ya Koffi Olomide parce que justice eza nzambe. Justice eza mutu mokilité, justice eza ya ba warrior te, justice eza ya bana ya BCBGT, justice a solo eza nzambe, n'abi que nzambe ako bundela Koffi Olomide, bino batutu bali ko akize mama si. Oh mama si, aza porte malheur ya Koffi Olomide, bosukisa. Parce que même Bible Zoloba qui trouve une femme trouve le bonheur et enfin Koffi a trouvé son bonheur grâce à Mama Si. Mama Si s'unit le cœur. Donc botika koloba ko rencontrer ma bêtise botika koloba n'importe quoi. Soit bili kambute basa nini bavanda kabakanga maboko. Obeta ta sifflet to oyembi ata nzembo wa futa drum, oyembi ata nzembo sens inverse ba remix yangwana kitoko et que ça la bien à place bolo baka n'importe quoi. Donc hippodrome de Vincennes eza ko yinda pona information to soit qui annulation parce que lobi na butu na lalité na zuba appelle belé ko uta na mikili ya poto ya Freddy Movadi o azana Londres. Freddy Movadi o wera yemba abenga nga vraiment ba 2h du matin pour katuna ngaka makambo hippodrome de Vincennes. Bozo mona koma batu balingi Koffi Olomide même batu basala ensemble onga muta wera onga muta jibe muta fere mais na silo lobi nde babenga ki do somo et si le lo nazo continuer toujours kozo ba appel kozo ba message on nazo loba vrai vraiment monsieur le maire na kati ya Paris les boss les maires yekuta zana e victorien ya zana e descendant qui Kester et Menea mais pour moi comment à se soucier comment zobenga pour que ka ayeba pourquoi concert ya hippodrome de Vincennes eza annulé donc Koffi Fil bozala kimia ba mourir tout ya bonne musique si tout va bien kaka lelo bozozo précision par rapport à concert à hippodrome de Vincennes kaka nde moko Koffi alobaka ekozala eza déjà donc ba campagne bango nyonso mabe na mai concert ekobeta parce que Koffi tomoni comment asali produit comment asali promotion pour la concert oyo tomoni comment a dépenser mundele mokazo kamwa bi depuis ba concert bando beta na hippodrome de Vincennes oza mutali boso osa promotion makasi boy parce qu'à l'époque ba Michael Jackson ba Johnny Hallyday ba saka ba promotion oyo salite mais yo promotion sali ezoleke la biso et pour sali ke sali na biso hippodrome de Vincennes eyeba na lisusu koleka ba Koffi Fil boza wapi bo se manifester totelema elongo pour que to mettre fin na likambo ya ba boycottage ya ko boycotter ba concert batu et na suka concert ba musiciens zozala nilé ba mourir tout ya bonne musique botelema na nous jalousie leki main noire wana foezika musicien azo memela ba musicien main noire azo tia partout mission kedeboy ba pimele visa mission keboy concert eza nilé musicien wana il faut bima l'emploi ça parce que ba so bolindoki il faut kobelela ce que ça la mutu wa batami sima ba musicien wa batami sima ya annulation concert à Koffi Olomide alinga mettre fin na carrière ya Koffi Olomide to pe fin na vie ya Koffi Olomide papa na zo biso siko zali okozwa kimia te parce que ozape suna succès te oyoka na sute Stade de France au prometteur biso obeta ouais Stade de France ango Stade de France eza sute o date mukodi papa yote mtoela biso slogan tia date mutu no porte parole non munene était communicatrice dans l'homme biso slogan tia date siko yo Stade de France o tia date mukodi Stade de France date nango eza mukoni nye bandoki bazoluka ba mettre fin na vie ya Koffi Olomide ba kosi bosobo sanke Koffi Olomide za nzeta bila o kata ekola eko bisuso mama si o sindi zazo porte malheur Koffi Olomide ebi ya bozanga makamolo be bozanga vraiment makamolo ba seli kamolo bezate yoka futodrome ya Koffi Olomide likamolo
aloba so ezate bina générique à Gambela sali kambo aloba ezate yoka remix to ba album ya goth intemporel et ça bino bien et ça bino vraiment bien en place que boloba makambo boyebi mutuna makolote parce que Sindi le cœur de poids na quartier la tête au monde a changement tout le monde a progrès orchestre Sindi le cœur sani a refonda quartier la terre le même ancien quartier la terre baza ko reconnaître et ba Suzuki Beric Touti baza ebele o baza ko reconnaître Mama Si comme modèle tobe comme exemple il y a quartier latin orchestre munene mutako bomango azate mutako mettre fin na vie à Kofi tobe na carrière musicale à Kofi Olomide azali tepe akotika la kozalate parce que Kofi Olomide a sali déjà tout Kofi Olomide aza sous les locaux ya ko prouver te na musique botika ko saba bêtise boali ko sala na ya ko luka hippodrome de Vincennes ezala annulé Kofi Phil bobongama déjà osombaki bien na pona hippodrome de Vincennes zala motema ya kokita parce que hippodrome de Vincennes e kozala pe eza déjà bozala motema ya kokita mitema na bino vraiment ezala pio donc déjà réunion eza ko salama tout à l'heure et dans quelques heures tokozwa confirmation pour na réunion wana toko dans ma prochaine émission na biso tokoyeba ko pesa bino ba détails par rapport à réunion zo le kasiko na Paris na Kofi Olomide ba Kofiette et bureau Val ma quartier la tempe ezakuna Angelou central o azali molobeli pe à latino yepe azawana donc bozala vraiment mitema kokita parce que makambo malamu ezali hippodrome de Vincennes et kozala pe eza déjà donc bobangate bozala vraiment mitema ya kokita merci na bino nyonso bolanda ki vraiment analyse oyo Kofi Fino singa na bino kaka bo se mobiliser vraiment bo tele mabola muka mutako sabino te soki yo arrête des aki annulé hippodrome de Vincennes et kozala jamais annulé cette fois-ci Kofi akobeta concert na ye parce que concert etali congolais nyonso concert à hippodrome de Vincennes etali africain nyonso concert à hippodrome de Vincennes etali monde entier donc eza concert moko historique eza concert moko événementiel donc bozamite makokita yo bena no sombi bien na hippodrome de Vincennes c'est le moment à kosoma parce que jusque là si tu as hippodrome de Vincennes Fnac ezali toujours ko continuer vente ya ba billet Kofi Olomide aza icône ya musique Kofi Olomide aza guide toyebi que jamais hippodrome de Vincennes olinga ça à perdre élément to be musicien icône local à Kofi Olomide Kofi aza légende on croit toujours Kofi Olomide abetana pour que hippodrome de Vincennes lobby musicien mususu ata ya Congo te ata pays mususu ya Afrique aeba nakobeta kuna batu nyonso bosaki ba campagne mabe batu nyonso bobaki n'importe quoi na kombo ya Mama Si bomiko saki parce que Mama Si ayaki pembeni ya Kofi Olomide pona ko apporter un plus Mama Si ayaki pembeni ya Kofi te pona ko nuire vie ya Kofi Olomide to pe musique na ye non et batu nyonso obozolo bake menwa ndeza sima eza fali aza makasi moko te ya ko annuler concert ya Kofi Olomide ezaka ba campagne ba mike bazo sala parce que fallait pas Kofi aza poussière akoma tana cheville ya Kofi Olomide te to komi na suka ya analyse na biso merci na bino nyonso bolanda ki analyse oyo merci beaucoup na ba Kofiette Kofi Phil merci na bande kotu o bobenga kinga po boyeba problème ya Kofi Olomide oyo et merci beaucoup na monsieur le boss le maire oyo bopo benga kinga ya Freddy Movadi na Londres merci na mami Wanja on ali ko profiter représenter sous ba sincère condoléances tanga na ndenge abungisa kindeko na e donc na ba émission koya to sala spécial matanga ya ba obsèque wana parce que mikolo matangele kimi na chaîne yo lelo to continent to bité to lobela actualité o ezali ya hippodrome de Vincennes merci na bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati merci na King Ganda wazaki sima caméra pour na lelo to suki awa et to kutani prochainement pour un nouveau numéro et analyse d'Abisso. Bye.